peuple lela peuple tika bonza kiunganga kimoyibi qui escroquerie tu et tout ce qui lelo na yebiso ke na l'église mingi oyo batu bazo no sambela lelo so na biso ke l'église mingi batu no sambela batu ba na kati ali felo batu ba baza ba vantir so na biso ke batu belé ba na l'église ba yebi nzambe te o batu ba lobaka na loba mingi mais bolanda na Facebook a Koffi Olomide bo mona affiche ya album na ye atie likolo enyati makila c'est-à-dire azopesa message ke ba rwandais ba franc-maçon bazo nyata ba chrétien makile rotangebele siko biso ba chrétien biso ba pasteur biso ba nzambe otoki likambo oyo tozama ka mibale kolela ko cotiser ko zala strong together peto ke dobengana batwana oyo bazo bundisa biso na libanda voilà bandeko na biso toza otungisa mkepe na technique awa bo olimbisa biso mukie ndenge mutu na nzambe alobi mboka na biso pepe tozongela nzambe parce que batango tozokende basini nyonso pe ezomuna na nzambe akomi na kanda na landa même intercession mutu na nzambe tango ozokopesa wana nzambe akomi na kanda makile tangi mingi yango ozomona meme na tokomi na temps oyo eza temps moko ya confusion po nde tomona bao baokufa pe bana na nzambe mosusu bazali bamosusu pe bazali oyo balingi na bango nzambe te bandimi monde de ténèbres bango pe bazokende siko eza pe na kati ya confusion sikoyo bamener penza balider tomona bango baomene guerre wana bango bazana yango tosenga biso bana na nzambe totelema pe na kati na mabolongo ba oyo pe bayebi pe baza ba leader soki lolenge nini ba viser pe ba oyo baza ko continuer ko éliminer génération ya ba leader na biso bande banda na ngambo na biso tozomona ndenge zoki ko na ngambo na bango oyo boyebi ba kombo wana bentel bazo continuer toujours kotia embrouillement pourquoi pas toko kotelema dossier makase ali congolais azoko deal na occupation neni parce que na kati occupation tozali na ba occupant tozali na ba collabo na ba traître o bazo aider occupation siko tozali na ba libérateur ba na mvuluzi ezali diaspora mais siko na kati ya diaspora tozo deal na ngondeni tozo lika ngondeni parce que na kati ya diaspora to komi na ba combattant o bani ba sala ki végétarien ba yebana te bani ba yebana tozana ba combattant oyo bani na ba sala ki végétarien te mais ba na posa ba yiba mbongo poto eza pasi kozwa mbongo eza pasi ba bani ko sala ba groupe bozo mbongo yiba komona tozana ba combattant ya solo ba oyo ba loba ba proverbe ba lembi bonzambe zoloba ba comprendre que za mboka na bango soki ba jirte mboka ke sikoyo ezo senga ba oyo bazana dénominateur commun ya ko libérer mboka basangana basala état de lieu ya combat batala banani bazo nuire ba stopper bato wana ko nuire bango basangisa mbongo basangisa idéologie bazwa ba contact tala lelo normalement na massacre oyo salama oyo ezotamba na YouTube il faut déjà week-end oyo tozo banda normalement ata lelo samedi fallait Paris yinda Angleterre yinda biso tuto ke liboso ya ba communauté internationale liboso ba ambassade liboso ba parlement pour accuser massacre zo sama na Congo mais au moment lelo bato bazo fêter fin Saint-Valentin bato bazo langwa bato bazo bina na ba église kutu ba pasteur ba betaka ta masolo wana te alors faut eza ya congolais ozo ke l'église il y a un pasteur bosambeli esili abeti ata masolo ya Congo te bobondeli ata pona Congo te alobeli makambo ya Congo te yango moni siko problème ekomi batu na ba entité na bango place bayali mutu na mutu ami pesa confiance yo kai mama moko abenga inga ana Kent eza côté ya Dova kuna abenga bi mama papa na ngana to sala ndenge ni ba groupe on peut leki to soutenir nani yes na pesa ki réponse ni obi mama yo moko bondela nzamba diriger yo oyeba wapi ya malamu wapi ya mabe eza neti église ba pasteur nyonso tuna ya bandoki na ba pasteur batonda molimo baloba batu boya sikoyo yo mutu il faut tuna nzambe alakisa yo okeno sambele pa nani parce que so yo ke pa passer sataniste yo na mwasi na bana bokena lifelo eza yo fo luka pasteur ya malamu oya ko guider yo po bokena lola
ndenge moko na lelo ba groupe eza ebele ba journaliste baza ebele ba misusu bozoyamba bango lokola bero ba misusu bozokanisa baosala misala malamu me bolanda bango bien batraître bainfiltre bango mpona nini bazwa popularité bazwa aura lobi badétruire bino. C'est la même chose nde basalaki basali na opposition. Na opposition bainfiltre bafaux bamisusu balongwe na PPRD na veille ya le 19 décembre baye ko rejoindre nani rassemblement mais baya avec quelle mission? Point d'interrogation. Parce que lelo oyo Tshisekedi akufi po Tshisekedi akufa basali bazui petit ya Tshisekedi bazui basoigner ki ba docteur ya Tshisekedi ba pesi bango poste. Tshisekedi boye na politique il y a rien pour rien. Ezali dona l'air batona bazui ba poste ba ministre bango ba pesi Kabila ni ba pesi Kabila liwa ya Tshisekedi yango moni mushiki ake koloba na TV alobi na pesi liboko na ngabo kata soki Kabila soki Tshisekedi ya kozonga c'est-à-dire ayebaki ene mwana nseme pe alobi oyo akomeka kotia makelele akolanda Tshisekedi lokola mutu akufa et to moni ndenge bazoboma bato na TV to moni bango ba filmer vidéo bazo massacrer bato ba lancer vidéo wana c'est-à-dire ils ont décidé Congolais nyo surtout ko libérer Congo ba oboma e malamu kutu o rejoindre bango pe ba oboma na poison alors ngai na préféré ba bomanga mais avant ba bomanga na deal na bango total na bonzambe na nga na bango soki mboka wana eza ya bango soki Congo eza Congo na bango eza na yango moni siko eza problème ba Congolais toyeba nani tozolanda toyeba groupe ni tozolanda toyeba leader ni tozolanda parce que ba collabo ba traître basé belé surtout internet na Londres on n'en parlons pas na Paris n'en parlons pas batunyo surtout ba le combat baza na ba motif mon côté. Voilà messager na zo le romoko no zo lo bana peuple bazolanda ndenge menere ba ki pas de contact avec n'importe qui c'est-à-dire peuple na biso ba leader na biso bazoye bate banano ba boko sana bango contact po ndenge za wana to ba bomi biso ebele ba détruire biso ebele maintenant il faut biso pe ba stratégie faut ezala ndenge ebele siko to mona ke na côté na biso bato ebele nde baza lokoso même temps zo lo ba ke oh bato photo ya bo surtout la ni na mboko ya Angleterre balobi mundele moko banoke na parlement pour nous défendre na Liverpool azo défendre azai ka na Leopoldville pour ba stopper ko kata bato maboko na pour na ba caoutchouc au moins Mexico na ngongo ndenge Kabila comme si terreur tina Kinshasa il a fallu ba Congolais baba ndoko tumba l'église catholique ba Congolais baba ndoko tumba l'église ya ba pasteur ba kolabo l'église ya ba Mama Line l'église ya ba Mukuna l'église ya ba Léopold Mutombo l'église ya ba Kinzamina ko tumbango ba église ya ba Kankeza ko tumbango ko tika ba église ya ba pasteur a solo bazali o ba obanga nzambe bayali mais ba pasteur o nyoso tout o ba kumisa Kabila ko tumba ba église na bango parce que ba complice ya génocide non et on s'occupe ambassade il faut pas viser les ambassades d'Afrique voilà na lobaki on déjà à part wana ko viser ba ambassade de France ya Belgique ya Angleterre no sala ba piquer ko telema ko yebisa bango ke to yebi ke bozoboma Monisco ko ke no telema ko yebisa bango tina nini ba futaka bango parce que Monisco azana Congo bazoboma ba Congolais bango ba lobelo ko mokote ozomona donc batu ya France ko kende liboso ya nini ya Quai d'Orsay batu bazana na Belgique ko kende liboso ya Union européenne batu bazana la Haye ko kende liboso la Haye Kabila fo bakanga ye parce que aza criminel azobo ba Congolais batu bazana les États-Unis bino no surtout fo ke liboso a Congrès américain ko kende ko déclarer pourquoi ba tuerie au na Congo parce que trop c'est trop ba bo ma bato on dirait ba lapin on dirait ba soso. Chaque jour, Kabila est président mboka nini wana. Pourquoi Kabila est en mandat? Et pourquoi l'opposition va permettre Kabila après les 19 à tirer dans le pouvoir? Pour quelle raison? Bomoni bino moko, na basango na bino surtout bomoni musala oyo ya linga gatikal. Azo boma, azo luka balkaniser, azo accélérer balkanisation. Et puis messager toujours on attend réalisation le monte de balobaki oh pesi mot d'ordre ba kokanga avertissement pour la ba leader ba konzi oh bazana mboko bazako boma ba kokanga bango ba pesi bango ba ni tilelo elo mo be salamate oh bakanyama ba pesi bango avertissement ba kokanga bango ba kosala bo ezaka nous sommes exposés à nous-mêmes tozana mutute pa nzambe ba mindele ba décider
Kabila aboma sala nyoso apesa bango o bango balingi mais biso nde sikope futo bisaka mindele baza na tina koleka pa ba Rwandais te po bazwa biloko eza ba pa ba Congolais ba deal na biso ba so na biso tosala ba contrat po bazwa biloko bana mposa sans pourtant population na kufa autant sous total c'est-à-dire exact que ba mindele so total souci na bango ba oboma bango baza na posa ba récupérer ma belé na biso po so baza na posa ke bazwa ka ba bien ba contrat biso to yebi tina ba contrat na te ba ko signer ba contrat na ba bino mo pesa biso ba contrat so ki ba kolta na bino biso to tongela bino ba école to zo bongisa bino ni bazo tonga ba école te bazo bongisa pe mboka te peuple azo nzela kuto ezate donc ezate ke bazo révolution ya modernité nzela ezate ba ravin salami ba nzela zo katana liboso ba kina ba slogan ya ba 5 chantiers lo mo salamité alors biloko wana nyonso tout ezo salama na Congo Congolais ata moko te okena ba bar eza kotonda okena ba boîte de nuit eza kotonda bazo boma ba Congolais bazo bina nana mona ngote nana mona te ikolo tete bato ba pesi nzambe mo Congo so bato ba pesi nzambe mo Congo ata ba ken église ba kobongo na te ba ko changer te ba ozaka na position ko nzambe mo kwa odeli na bango mais eza frappe do ça dit nzambe na masolo nyonso tout mutu akela mutu eza nzambe mutu oyo apesi ordre ke mutu moko taza na droit ya koboma ndeko na ye eza nzambe do bato tu azoboma bato justice ya nzambe eyaka justice ya nzambe ko ya parfois biso tolinga ngo ya lelo eyaka na sincérité eyaka na ngonga nango mais entre temps biso tozo kemba biso tozo kufa biso tozo lela bandeko na biso bazo exposer bango bazoboma bango na bazamba omoni babomi bango batiki bango ndengwana batiko pona na zamba azofinga même ebemba lobi baboza banyama boza bembesile okufi pamba est-ce que soki mutu a se révolter azana singane na mutu pona ni bokangete pona ni bosambisete po bazoloba akufi na nte boma ye do bazwaki ordre baboma bango ordre uti pa nani ya Kabila alors nga epa nanga nazo regretter ordre uti pa Kabila te nazo regretter que ça ba Congolais oyo bana Congo oyo bazo exécuter à la lettre po bazana boloba ba Congolais bazana masasi te mais masasi ya moi bazana ngo pona nini ba tirer Kabila te pona nini ba tirer Roubert te pona nini ba tirer ba Rwandais wana so bazana bango te mais ba balusi minduki bazo bomé pa bandeko na bango ezali passe pe mawa makambo esami na Congo na ba vidéo tozotala. Voilà, proverbe toujours qui est presque à la fin, mot de la fin, tu as vu que tu lances peu appel et à organisation toujours bien à Front pour la libération du Congo. Nous sommes toujours lukaka ba manœuvre ba moyen ndeni to ko sala pour na ko libérer to la tête na gauche na non na sud mais to mise la charge biso moko po to éviter David pe na libanga samba telemisa ki epe abwaka ki défi na ngambo banguna balonga ki bango donc trop tard na nezate tozana babita on a no kufite za espoir ba o ba kufesi ba ke mais biso tozana vivant to pe vivant tozana espoir que to repose sala quelque chose en général na nyonso na makambo ezoleka. Ok, moni eloko ngana ko lo ba mot de la fin ali papa Tshisekedi alobi to se prendre en charge ezebele to s'organiser to comprendre que Ngwanda azali disqualifié d'ailleurs Ngwanda chaque le 16 février ezali date ya bomisa ba chrétien na éviter so ala la na mai to ala la likolo donc to longolais déjà to ba azali disqualifié. Papa Tshisekedi azali suna biso te si ba empoisonné etikali sikoyo to se consolider to za bomoko biso génération sikato libérer Congo conseil na ngai ezali na Félix Tshisekedi na bandaki nango bato babomi papa na yo bakoluka pe baboma yo soki za solo ke boyokanaki na bakor bokutanaki na baibiza na bawapi po yokoma premier ministre metala lelo bakomi kobinisa bino ndenge ne mwana nsemi alobi ne mwana mfumbwa ne mwamba fumbwa alobi ke bafutie na monnaie de singe ne mwana mfumbwa bakofute na monnaie de singe parce que lui-même ressemble à un singe bolimisa ngai na fingi ete me ye moko moto alobi yango mpe so botali aza ndenge moko ka ndenge ye alobi wana alors Tshisekedi Félix Fokeba parce que Kabila a décidé il y a redribler ba opposition surtout oyo a corrompre pe a ko sakana na bango a kotala bango avec dédain pe a ko sambwisa mutu wana c'est-à-dire il faut tout ça là vraiment attention
na ndenge Kabila azo travailler, azo ridiculiser ba opposants et puis azo sakana bango côté la bango poison. Alors je crains fort pour la vie na yo Félix. Papa no akufi tokolingate papa akufi yo po kufa zwa mayele keba bato zana bango pembeni keba nani aza pour yo nani aza na yo te kosangana te komeka kolia mbongo Kabila te kosala likopa moko na yete parce que na suka nango akoboma yo. Voilà message nazali na mama. Merci pour va to comme presque à la fin. Merci pour na intervention na yo pour na peuple ndenga landio to ya na message ya ba révolution. Na mina suka pour na peuple congolais. Situation oyo tozo leka nango toza batali boso to leka nango te. Balma ba envahissa France. Balma ba bundisa monde entier. Ba kanisa ki baza makasi. Mais débarquement et ça en Normandie. Israël, ba nyokola kango. Mais en 1948, Israël est renaître. Ba pays est belé et les gars qui na boumbu et ça la surface. Oyo biso to le kanango et ça ka po kolisa biso. Topé sa confiance et pas nzambe wa kela likolo nanse. Ya lobiete boya na mikumba na bino na opesa bino repos. C'est vrai, les politiciens vont décevoir Abisso, les pasteurs vont décevoir Abisso, mais Nzambe na likolo va décevoir. Nzambe wana, oyo, ale moloto bengi le Dieu de toute force, à visiter Congo, pe toko sepela, toko lia, les Rwandais, les Ougandais, que vous voyez, vous ne le verrez plus, parce que il y a une histoire. Pe, liloba ya moué, musée aloba ki la guerre sera longue et populaire. Maintenant, la guerre retournera là où elle a commencé. Banda kuna bango batongi, ba immeuble na bango batongi, ba centrale otu batongi na mbongo na biso na mutoki na biso na mabele na biso, na makila ba na biso tokobuka kango parce que ezali loi ya nature. Ainsi par l'Éternel. Merci. Voilà, merci. Loi de la nature, vraiment, tout comme presque à la fin, bande on so obolande biso, to lobeli sur culture en boka na biso, na kondo éminé atikali biso, to lobeli sur politique et religion, vraiment Zambé a visité bino na message de la révolution, oyo to pesa bino peuple na peuple siko zwami diaspora wa pepai, to zwa révolution, conscience na biso sala. Bon moto na biso zonga toza ba nyamate toza ba mboate mais conscience vraiment esala bon moto esala toyo kapasi oyo muto oyo azana mai na makila soko micheli nzaka obo michembeli yo moko zoyo kake ezo sala nga pasi alors tozonga mana bon moto tozonga na bon moto na biso esala na zongeli yango lisusu vraiment Nzambe a révolution. Donc, ndenge na otolo babana ke ba mama nyonso to kolkato programmer ba mama nyonso landaka biso na Sentinelle TV 1 to programmer jeune à 3 jours ndenge sera programmer ki na kata Bible biso pe to kolkato pe sa programme na jeudi prochain poto meka un peu ko kota lisusu na kata bozindo ko supplier Nzambe na ba réalité oyo surtout oyo za koleka yo pe na ma eloko nino za na o makasi pona ko ba ko sala yango na coin na wapi sala eloko moni ke oza nango makasi donc to pamboli bino parce que to lobeli sur culture to lobeli si politique to lobeli si religion vraiment moko na moko ozwa quelque chose na ba message nyo surtout o eleki awa po bandeko bakufi biso to tikali na bomo to leki bango eloko moko te mais baliwa na bango bakufa na bango epesa biso pe un plus po baliwa o bango bazui comme ekope ko zwa yo ekope ko zwanga ekope ko zwa intel o za kolanda alors aussi longtemps que tozana no vivant to pe vivante tozala na espoir wana ke toza capable pe ya koba kosala quelque chose donc na le silité panier za ko sikile nzamba za na ngambo na biso azana kana biso donc to lembate totala même bana Israël balekaki na ba défi wana mais nzamba telemisaki David ayaki na libanga et libanga na ezaki bote libanga na ça signifie aussi un message au Nzambe apesaki donc biso pe ndenge moko donc kwena na za kozongela nino za na makasi bandeko pe mutu na Nzambe proverbe tonto a lancé appel na front pour la libération totale du Congo donc oyo monike oza capable po tokoka kotala te totala kana gauche na non biso moko to mizuela en charge et puis ndeko na biso Eliezer alobaka mingi liso likolo na liso
eza na bato ebele baza koapproche biso bakoya na ndenge ya bosolo te eza meme ndenge ya oti koloba mpona ndeko na biso Félix ebele bakoapproche ye ndenge moko mpe yo mpe ozosala eloko moko ya malamu okoza mpe journaliste moko ya malamu ozosala eloko ya malamu bato mpe bakoapproche bato wana ebele bakoapproche bakoyaka na motema moko te bamosusu bakoya baye lokola bainfiltre mpo batala bayeba bayoka mais soki boza na nzambe ngai nayebi ke bible elobi ke tout ce qui sera caché sera révélé nyonso ezala kobatama nzambe abimisa yango na poise tala me bavideo oyo bino bokoki koboma bato ole bomibombama bino moko bofilme yango bobwaki bandeko estce toyebi ke ezali évidence oyo évidence ya monene mais ndenge proverbe oti koloba awa ezala bamonisco ezala bato nyonso bakangi mino parce que banyonso wana ezali baévidence mais baévidence wana ekolobaka donc coin na coin oyo toza makasi toluka kocontacte communauté internationaux na baévidence oyo ya bavideo oyo nyonso tu mpo makila ya bacongolais ezokoloba eza koganga il faut tomema baévidence oyo nyonso tu bango moko baza baignorant makila esi etrouble bango bakomi mito ezosala te babomi balobi ozwi moto akufi bango baza kosepelana sikoyo na ngamba barwandais ole tomonake baolakisa biso ndenge baoboma barwandais baugandais te bango bazoya kolakisa biso ndenge baoboma bandeko na bango bandeko botala babassesse tina niveau oyo eza kolekela bato alors tozala na confiance wana ke avec Dieu c'est possible avec Dieu c'est possible donc toza kosala appel na bino bamama diaspora mama Fifi mama Gene mama Lili bakoli na ope komaki bamama na biso baza na Amérique na Canada bamama nyonso tu biso bamama nde toportaka toyokaka pasi oyo tozoyoka oyo tolandaki video mpe toleli esali biso pa baza bafamille na biso te bandeko na biso te me toleli mpo ezali makila ya peuple congolais oyo ezokotanga ndenge nyonso tu toleli esali biso pasi totelema tozwa bainitiative ya kointercede ya koimplore miséricorde na nzambe kosala bapriere ya supplication kolela ndenge nzambe ndenge Abraham abandeki koyebisa nzambe abi nzambe mboka oyo olingi oboma eske soki ata juste moko azali yo koki kobikisa mboko te biso mpe ndenge moko kongo bato bakoti na baloge bakoti na makambo ebele mais biso tosiplie nzambe ke nzambe atala wana te atala ata juste moko bapriere na biso à travers juste moko alongola biso bassassin oyo batelemi oyo bazomona bango lokola balider baza kosakage baza koboma vraiment nakomi presque à la fin nabosani te bandeko bolandaka de près ou de loin bandeko boza kocontribue bamama boza kosoutenir baorphelin baveuve na Kinshasa toza na action na mois ya avril e bamama mosusu mpe baadopte baveuve mosusu yo mpe so boza na besoin osupporte mpe quelque veuve toza na bango na Kinshasa toza na bango ebele topesa okombo okocontacte bango mpe obanda kosupporte bango ndenge bamama mosusu bazwi engagement ya baveuve wana vraiment nzambe akanisela bino epuis tobanda kointercede mpo na bino c'est-à-dire que ndenge bible elobi na ntango ozoleka na difficulté bolamu oyo ozosala ntango okobondela bolamu wana ekoganga to bolamu na bino na basituation nyonso bozoleka nango badifficulté nyonso bozoleka nango bolamu na bino eganga mpo bozwa biyano bozwa solution na le bienfait bozosala mpo na baveuve mpo na baorphelin epuis meme mpo na mboka na biso nde toza kointercede kolela nzambe akanisela bino tokomi presque à la fin nde tomonani na mbala na nsima ezalaki bongo na présentation Mama Bena na Proverbe 30-30. Bye bye, à la prochaine occasion, bye.